Bonjour maman. Yo uti commune. Na uti commune à Kalam na quartier Yolo. Na quartier Yolo na habité sur Kolobani. Qu'est-ce que tu vas faire ça mais? On a tenu que soutenir Moïse Katumbi parce que ça a idée bien. Bisogna soto moi na 2006 ninga zala gouverneur ya Katanga ndengeni Katanga kenda liboso. Yo moko yebi na 2006. Bemba o zolo banana beaucoup de respect na président Bemba po abimi na sepela kipe yo yebi na 2006 a posé candidature à na Kabila akroyi ko gagner Kabila te Kabila gagner qui mais muto aleki Kabila leki na Bemba ye français mo be mais na bon pani to be ko la bien te ba enseigner kanda to tina Moïse ko bo konte mboko yo to nyoka mifao na mboko likola niangala katana Masolo yakine avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi tout de suite wana Touti kozala na bino na émission na biso o touti kozala en direct. Toyebisaki bino na émission wana ke tozoya awa na meeting o eza organisé par Ensemble pour le changement. Ya papa na biso Moïse Katumbi. Nde bomoni biso awa esika tozali na Sainte-Thérèse. Mbala liboso pendanga la niataka esika o ezaki na meeting ya Félix Tshisekedi. C'est la deuxième fois, on a un cadre de meeting, et non un cadre de affaires, mais un cadre de cérémonie de meeting. Nous avons ce soir à Sainte-Thérèse, Ensemble pour le changement. Il y a plateforme Ensemble pour le changement. Nous avons une présence na biso Masolo Yakine Awa. Nous avons pour s'abonner. Botin d'appel va s'abonner na la chaîne YouTube na biso. Il y a un des akamala mingi. Vous allez toujours informé avec bel et bien moi Rebecca Bilendo Pukuta la Servati. Bongo tolingi tozo moi ba jeune tomoni ba drapeau na meeting à la fois dernière quand nous étions ici drapeau ezaki boete. Il y a boé drapeau yo belé boé utu api jeune congolais car pour ezali besoin ya lit mutunyo saza pe na besoin à participer na lit ya Congo ya on a moni ba jeune awa. Na habité bonjour papa. Oui bonjour tati. Na habité yo uti commune nini? Na uti na commune à Lemba na quartier Mbanzalemba. Oza moko ya ba membre ya Ensemble pour le changement to ye kaka na cadre gara ya ba drapeau tozo mona yo boyo ko soutenir moko ya candidat na bino. Te na yeko soutenir moko na candidat na biso Moïse Katumbi Chapwe. Vous assurez convaincu que Moïse Katumbi le président de la République 2018? Oui, je suis très convaincu vraiment avec l'appui à Seigneur Jésus-Christ, Moïse Katumbi, comme président Mboko, aya ko délivrer peuple congolais. Peuple congolais kangami na nini? Pozo ba likamba délivrance. Oui, peuple congolais kangami na makambo ebele, tozota la social, tozota la emploi eza na mboka te, tozota la infrastructure eza te, yango na toye ko soutenir Moïse Katumbi parce que ça kana ba idée bien. Bisogna soto moi na 2006 ninga zala gouverneur ya Katanga ndengeni Katanga kenda liboso et aujourd'hui à l'extérieur du pays on dit que non Katanga eza poto ya Congo. OK, merci beaucoup bandeko basé belé mais mutu na mutu akoza penda likamba koloba. Papa bonjour. Bonjour maman. Yo uti commune. Na uti commune à Kalam na quartier Yolo. Na quartier Yolo na habité sur Kolobani. Qu'est-ce que tu vas faire ça mais? Pardon. Monsieur le caméraman, vous pouvez prendre ça, non? Voilà. Alors, vous avez vu, il y a un petit mouvement là. Donc, Talara Kessika Batbasangani, Mbutu Mbutezan, c'est une occasion à Boye. N'habitez na Roson de Ronabiswa. Bonjour. Ah bonjour maman, bonjour. Voilà, tout le monde expliquez Bissou Ezani exactement. Vraiment, Oyo Ezali classement. Bandeko bafani pemeni baye bakeza classement ya Léopard. Il y a Léopard parce que Léopard politique Léopard Ezali, ba joueur Ezali, nini Ezali. Oui, ça y a politique. Léopard na biso yango ya opposant na biso. Mais quand on expliquer Bissou awa? Bon, na expliquer toza na coach na biso Mosengo yeyo, to classer aza coach. A coacher ba petit na ye, Bemba to tche na 9 poste 9 to pesi pamba te parce que to yebi Bemba soka moni poto a tchaka na ye. Donc ya sala ba vantir te kiama et tout est kota. Donc kita koto c'est sanga yeyo ye a obeta aligné na Bemba, moi 11 na Neymar a beta bien. Donc on a pensé wana 7 Moïse Katumbi, alati brassard aza capitaine. Cristiano alati dorsal ya Cristiano pamba te 7 to pesi ye. Azo zo ballon d'or ane oyo.
yende mutu akozwa ballon d'or ya ne oyo toza 2018 voulu ou pas. Donc ye aza capitaine ye wana. To kita moi mke Félix yende 10 animation akosala diona bemba po esala moi poisson. To ya okita moi mke Kabundi 8 professeur Iniesta. Oyebi ke ye abetaka bien donc aventure ozala te. Fayoulou 6 Kasser ye asala ka ba aventure te. Ye a mérité poste na ye ya 6 azala kaka wana po match betama bien. Toko kita Frank Diongo ya robeta na 4 a robeta na 4 na défense. Matungu la beta na 3 batumsu ba yebi Matungu te. Un bon défenseur Marcelo a beta na 3 ba mpaka lingomba ya mboko yo. Ndonga la beti na 2 Eve Bazaiba to tchena 5 pamba te. Eve Bazaiba 10 ans à CDT ye balo eleki ye mais soko ye osali boye o pati a onyata yo. Alamo za rouge. Mais pour na céder bien kota aboya kango 5 a mérité na ye. Ye aza 5 Bazaiba oyo Chole ye ne mutako yamba ko ye ata penalty. Bien kokota te. Donc ballon ndenge eza boye eza bien match bana kin mikili mobimba boye ba match eza bien ba opposant na biso bango yo classement esalemi. Tokozwa ngo topesi président na biso Sesanga akenango te na palais du peuple a expliquer po biso toza ba petit peuple. Donc ba idée tozwaki ndeko loko azali ngai pe nazalaki mama na biso Sylvie Kusoba honorable azalaki topesi ba idée tolinga to sala banderole mais ezalaki te bon yango boye wana compte ya parti nini parce que to moni ba drapeau eza mo to ye na en vol avec Denis Sesanga na compte en vol na honorable mama Sylvie Kusoba donc to ye na compte en vol. Ok, naibite papa na biso wana moni oka ko simbi ezali naibite eza terrain ya football ya ba opposant Congo naibite bandeko balandaka masolo ya kini avec Rebecca bazan a besoin ba yeba quelque chose meetingo ebele abatu pe ba critiquer yango eko simba te tout à l'heure na bandeko ya na mati moto moko boye est-ce que ko simba est-ce que batu ba ozale belé les gens hésitaient mais comment la population boyo ko lobani bon minga lobeza te message faut za direct na olinga tena côté na ba gauche droite Kabila. En tout cas, mbongo coltan, mbongo cuivre, mbongo cobalt bolier koki. Peuple congolais a lembi. Katumbi yo capitaine. Azamo na mboka, azonga na mboka ne mutu mbuye makambo azati. Bobangisa mutu te. Bobomi rosi ko kaseta musu te ba rosi ba sili onde ni te. Ba rosi ba ebele. Bobo mabiso bolemba. Mais to bota makaka. Sauter na drapeau na biso, moni partir na rouge wana, l'axe drapeau wana. Moni parti o. To kolora na makula na makila na biso. Tolemba te bono beta masasi banale lo tilo biso to na sala kaka attaque oyo nga una lobela nte po déjà balimbolé lango mingi makasi na yebi ko passer na masolo ya ndembo donc toi na kanda maintenant ka sango babi o menda beta 3 mupanzi na bango nazo banga pona poison Moïse na mona ke sango mobulu babi o te o be mina ko mto beta na axe nyoko ka ba rimer mais nazo mona yena bemba nazo mona bosoko tali dimension bemba yo moko ko pesa réponse mupanzi le bango wandi moko zala kana na boso kombone atiki mandefu buko mona basuna rappelez nga koza mutia malamu yo continuer papa na bosa ni kombo na ye loba yo loba ne fona wa rwandana kombo na za suna ni na bosa ni bosa ni koto yo na poto a 5 donation sur la vie mi wana yebite na ngwa ko chabi po na yaki na ba rimer ko ndire rubewa babi rubewa pete soki 9 na bango bon est-ce que rubewa bazaiba balo le kamutale kata buke mabe abuke mabe. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre ce soir parce que famille est amounée. Papa Nabiso, bonjour. Bonjour, maman la journaliste. N'hésitez impression dans les années nippon à événement à l'éloire. Non, ils ont impression à joie. Et puis il y a Koreamé, Congolais, et Kinois en particulier, moralement parce que le combat qui affaiblit. La gestion en Boka n'est pas bien. Mais je crois que Moïse Katumbi, il y a Sangisi Bissau, il y a Kopesa les Congolais, programme Nabango. Oyo ekosala que na 5 ans mobilisé 100 milliards de dollars. Merci. Voilà, yo yena compte ya parti nini poto moni ba drapeau awa ebele on ne sait pas ko signifier voir même ba drapeau to ko expliquer ba drapeau nyonso tozo mona. En fait ngana iza cadre ya FSUR parti cher ya mwana mboka Cherebe Okende. FSUR Front Social des Indépendants Républicains toza na plateforme électorale MK alias des mouvements Congo. Voilà. Ok, merci beaucoup. Na Rosa Pende Ronabiso. Bonjour papa. Bonjour maman. Outi commune nini oye na compte ya parti nini? Ouais, merci maman pour la parole. Na outi commune ngaba, na compte sa parti MLP, il y a président Mwana Mboka Frank Diongo, héros vivant. Ok, Masola Frank Diongo boni santé siko. Ouais, ndeko Frank Diongo héros vivant. Oyazali prisonnier personnel, je dis bien, il y a monsieur Owana na otanga kombote, Raza Mande Fwa Pembe, azali très bien, il se porte très bien, atindi bisoto ya lelo,
tous ensemble pour les changements, tous soutenir le président Moïse Katumbi, tous récupérer Mboka parce que tous le Congo nous appartient. Tomoni ndeko Frank Diongo peso ki azali lo victime ya bisiko ya zawana c'est parce que aluka mingi alite na ezali pe vie ya ba congolais et puis ko luka kaka moi déclaration na ye moi participation na ye et tout na tango yo siko na bandeko nyonso peut-être ya parti na bino bazaka libanda zoti bato bandimela ka souffrance ya Frank Diongo te na ezali vie ya congolais et puis tout soko ebisa bango. Merci maman nangai na kanisi vraiment mutuna kitoko pona baye baza kolanda biso tozali koloba boye. Ndeko Frank Diongo abundi mingi pe alite mingi. Ndeko Frank Diongo abandi lits oyo banda epa ya papa na biso Mobutu. Balukaye anyokwama alia papa Diongo alobi soki nga na li pepele ite eza mawa eza pasi. Biso toza ba pacifiste bato baza koluka kimia na mboka. Papa na biso o alingi atsaye gouverneur alinga ki a travailler na gouverneur na gouvernement oyo aboyi ko travailler na ye na moment toza ko sabino azalaka prisonnier personnel ya mutu o azala mande fois pembe donc banakin peuple congolais Congo mobimba boye ba été papa na biso Frank Diongo héros vivant monument vivant azawana azako nyoko mapona ngai na yo yoka idéal na biso alobi le bien-être de la population yangonde idéologie o papa Frank Diongo azo kamba biso bondi mapenza ete azako nyokwama pona ngai pona yo yango akangami soki aboyaki kokanga soki andimaki ye avimbisa libumu azala comme bango ils sont des présidents fantoches les gens qui cherchent leurs propres intérêts angaza libanda anga ko se réjouir na ba oyo bakomi bangembo vous connaissez chauve-souris bazana identité te mais ya linga ko lakisa identité que non je suis vrai opposant naza mwana mboka na ndimi ko nyokwama na peuple na ngai. OK, merci beaucoup na roza papa na biswa wa Mbote. Oui, Mbote maman. Uti commune nini? Na uti na commune na masina précisément kana sans fil là. OK, yo yeko soutenir parti nini en fait oye na combo ya parti nini? Bon, madame, en tout cas concernant ma kamba parti politique, aux ana parti politique tout comme aux ana parti politique des vie conditions ya peuple congolais zo vivre nango. Donc ceux qui mutaza na ba initiative moko ya bien pour na changement à Congo, faut ka ko lukaka ko yanka ko soutenir des pères que pour mutu tout azana besoin à vivre bien. Donc c'est un peu ça. OK, bon, yo pona événement ils ont ça la masika siko wa na Sainte-Thérèse. N'habite ceux qui okoza na message moko ko lancer na bandeko bazon dimate bazon douter na ezali ba capacité ya opposant na biso pour la lutte esengi que mboka na biso ezonga na sika otolingezo. Bon, na ba o bazon douter en tout cas na osenga ba douter te. Ba ya même atanga me personnellement vana na ndako na ba doute mais habité. Na koma na sur le terrain na tala nini s'est passé kuna mettant na ya na moni qu'il y a même monde fou bat basé belé bazoya. Même atanga o jusque là aux autres na mituna. Bat musu bazana nzela bazoya na ba kompe na onte. Donc ba o bazana ndako baya to soutenir ga mutu o ya bimisi ba idée a bien fait que lobby Congo na biso eke. Ba idée nini Moïse Katumba bimisi. Oui, net idée pour le changement du Congo c'est important pour le moment c'est le changement du Congo. Ba alternance à gouvernance c'est la kiteke no ba tingamaka la kitsa bokonzité ba éterniser pouvoir c'est pas ça. Donc c'est un peu ça. OK, merci beaucoup na rozongela ndeko na biso awa na zonon papa wa. Wow. OK, papa Mbote. Mbote maman. Na moni ona ba mekana ko la kisa biso awa. O eza nini obangisi nga na kanti PPRD papa. PPRD te kuna wana za ennemi na ngai. Banda mabota ngai na ko balisa ngo madame journaliste na koko kwima yote. Soki to landi awa eza ezangiga pe moko pesa PPRD. Wana koko dimango te ata ukaninga singa ata obetinga lelo. Nandimaka ngo kutu pete. Tane bisongo je suis licencié en psychologie. Na sala 4 ans na za musala te. Lelo sunga na yao pona Katumbi na yebi na kola na Katanga. Banda tanga gouverneur na tanga na Inilu na Lumbashi. Lelo nde na yewa na sur na Katumbi ke lelo soka zibo konzi mbo na biso changer madame journaliste. Merci. Lelo nini eza ko assurer congolais pour na oki bande kona sima babi ya sûr. Te tala yo madame olanda meeting o lobaki na Afrique du Sud olanda kite. Ezo pesa assurance. Ngamo na zaki na Lumbashi. Na vanda na Bel Air na Lumbashi. Banzelo nyoso banko bongisa ngo. Lelo nde na assurance ata un matin kita. Budget wana eko mata. 100 milliards wana zali kamuke. Tala mboko munene lokola Congo tozo mbia 2 milliards.
4 milliards divisé par 2, c'est 2 milliards. Mon événement, moi, les Kawana sont beaucoup permettre de faire zongo ba image. Parce que tu as un mboka d'émotion, hein. Cérémonie à Boéna, Batumusu Soaroya, aïe pour participer à un événement, mais aïe pour causer des ordres pour Kendeke. Dans la meeting, on a Maramou, Ezaki m'a bête à la Koulouna, mais tout le monde bande quoi, bah, bouger, population, ne sait pas. N'évitez pas ceux qui ont Bakisani, Yoko Banini par rapport à l'événement, tout le monde y a. Normalement, Mouton soit aïe. Nous soyons pour soutenir ensemble pour le changement à Zana Kimia. Mais des autres mots que nous sommes makanasi, makune zo panza batwa. Eza nini exactement? Yo ebimbo kana biso, eloko malamu balingaka ba ambrier. Ezaka ka bato yo ebi batinda ka batka po basala mobulu. Mais Kimia ezali. Omoni tozali na fiji ya Moïse to soutenir Moïse. OK, na ebité. Yo pendo za muto ensemble pour le changement. Yo za muto yo ataki loboko ndenge Moïse atie wana. Ouais, nous sommes ensemble pour le changement. Ok, n'évitez ceux qui ont convaincre la population nini parce que jusque là, ébélé la population bazo douter pour na wezali candidature à Moïse Katumbi. Balobi était toro voter mutu mususu mais Moïse Katumbi té. Na ba makambo gouvernement na biso ebimiseli ya ba double nationalité et tout n'évitez sokolo banini pona. Oui, ceux qui makamba double nationalité ezalaki balinga ko gouverner mboka Katanga té, province ya munene de Katanga, ba pesier pouvoir ya ko diriger province ya munene o ezana ba richesse ebelé. Ba mona kité kazaki na double nationalité, eza ba futilité. Nous sommes là pour le changement. Ensemble, tous sangana bino ba journaliste na biso, tous sangana poto tcha Kabila libanda, Kabila kende vivement libanda, atika pe alternance politique. Ba mususu ba diriger pouvoir. Exemple muké, lelo bale ndembo na kin et comme ezelo esangisa bato ebele et comme ina esengo mingi pona nani pona Moïse tala na Lubumbashi toyoka kyango mutu nyosa koma luka ke nakima nake vana ngata Lubumbashi naza kutuna ba ser mama sana mo ba préférer kuba ke vana Lubumbashi par rapport na ndenge abombisi Lubumbashi mutu oyo abongisi muke oyo munendo pese chance ko bongisa ngo kaka donc azali mutu oyo asengeli azala na kin tala za musika azana Afrique du Sud oyo salami awa papa salama na noté c'est du jamais vu. Nous devons soutenir de telles personnes azana makanisi ya bien abengi batu nyoso to sangana alobi yete alobi boya bino nyonso raison pour laquelle bisope ba indépendant to ye poto soutenir mais ndeko ezana nzela tango la bandeko yawo ezana question moko ezo matanga nazo luka penza mutu akolimbolela ngo malamu. Lelo mutu moko ebisinga lobi Rebecca, nous avons 95% ya ko gagner l'élection au ngambo ya opposition. De opposition na biso sans mentir azana 95% ya ko gagner ezali l'élection en 2018. Mais eloko moko eza ceux qui baza ini. Mais tomonia wa ndeko Félix Tshisekedi a outé ko tenir meeting na il y a pas longtemps à se prononcer qui est pas candidat il y a présidence na l'élection 2018. Lelo weza meeting ya ndeko Moïse Katumbi battu ensemble pour le changement qui soit Moïse soit élection exatée. Ceux qui Moïse a postulé élection causalité. De moi je suis lobby Kinshasa ningana qui parce que ba kitaki ezali Jean-Pierre Bemba na cour internationale na biso CPI kuna bo kalamingi tiawa le 13 au 14 juillet pour ton information à Royal Rosal sa congrès à munene na niveau à Kinshasa wana kombo ya MLC. Ce que ba travailler ndenge nini bango nyoso ba candidat président. Congolais soutenir nani tu appelles sa chance banane. Yo moko yebi na 2006 Bemba o zolo banana beaucoup de respect na président Bemba po abimi na sepela kipe yo yebi na 2006 a posé candidature à na Kabila akroyi ko gagner Kabila te Kabila gagner qui mais muto aleki Kabila leki na Bemba yeyo Moïse a travaillé na Kabila et belé abatu bazo traiter Moïse utile lo aza très batie kaka na pas masqué o ezali PPRD. Mutu azala traite ba benga na yo na mboka na yo ovanda ba finga yo ba mais ça qui ba arrangement simbité ba ko benga na te totika makambo wana total la ba élection dans le 23 novembre opposer une question mo clé Bemba Félix asala elo mo te na mboka oyo mo yebi yango depuis to bota miti lelo lisolo Tshisekedi Félix oyo ba ko le papa na ko mobela to yebi yango te to yebi lisolo nde ya Moïse donc depuis to bota mi tito koli yo pe oza consciente aname conscience oyebi ke lisolo ya Félix oyo kana nte to yoko yoka ngale papa ko mobela bonanya ko bomenga papa je lui dois beaucoup de respect azab mutu moko pe azab main propre mais na ba pouvoir on a charge à pays te to tikela Moïse Moïse merci à ta Bemba te to tikela Moïse Bemba en tout cas total ba échéance ozoya mais pour la sikoyo Bemba za na poa te muto to za na besoin oya ko changer mboka to vivre peu bien eza Moïse pour le moment ma sœur yo za consciente
Bemba outi fo luka abongisa santé outi kasho abongisa makambo cachet international papa kokana makala te yo yebi azaki bien azalaki na bien mais azana makambo ebele na fo abongisa totika ya ata après 5 ans mais pour le moment ngana yo to yebi ke muto fo azwa mwende o eza Moïse to soutenir Moïse. OK, merci beaucoup namoni maman la biso na yebi te soki akoloba liloba wa voilà, je pense bien que événement eza moulayi événement et non ebandi kututé. C'est-à-dire batunion sur barolinga baloba parce que ba awa pour soutenir le président Moïse Katumbi hein n'habiter ensemble pour le changement papa na biswa okoloba moi liloba. En français c'est mieux. En français c'est mieux hein. Je ne sais pas, tu es venu représenter quel parti? Nous vous voyons avec des drapeaux comme ça. Je suis membre du PND, le parti cher à Salomon Escadela. Salomon Escadela n'est pas une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est celui qui travaille près du président Moïse Katumbi, le bras droit du président Moïse Katumbi. Donc je suis le membre de son parti politique. Ok, je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas si tu as un message à lancer à tous les Congolais qui te regardent ici à Kinshasa, en direct de cet événement où les Congolais qui sont encore trop loin de nous, donc c'est-à-dire Amérique, Asie, Océanie, Europe, n'habitez sur quoi ça va. Le message est clair. Le message est clair dans le sens que le peuple, les Kinois, qui sont venus aujourd'hui ici, en ce lieu, ils sont venus pour dire à l'ennemi commun, l'ennemi du progrès, celui qui a freiné, celui qui a mis ce pays dans les chaos, celui qui a fait que ce pays soit un centre de létalité, pour qu'il puisse savoir qu'il n'a plus de place, sa vraie place, c'est l'exil. L'exil, c'est là où il mérite. C'est ce que l'ennemi commun, parce qu'on a tous un ennemi commun, une mission commune de faire partir cet ennemi du progrès. L'ennemi du progrès, il est bel et bien connu, si vous me permettez, à ce que je puisse citer son nom. Cite son nom, papa, tu es libre, on a dit la démocratie. Et certainement, et c'est M. Kabila, il n'a plus de place. Et d'ailleurs, pour votre information, hier, l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, c'est un signe haut et fort qui stipule déjà que Kabila doit partir. Parce que Bemba, il est celui qui fait peur à celui qui font peur au peuple, à ceux qui font peur au peuple plutôt. Donc Kabila doit partir, laisser la place à ces malabars. Le malabar c'est qui? C'est Moïse Katumbi Chapwe, l'homme qu'il faut à la place qu'il veut, parce qu'il mérite cette place, la présidente de la République. C'est ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas, il y a un message à Wanebito Robakisani. Message M. Zara que le peuple congolais doit être uni. Babi ensemble à partir de et 5 jeune baya doit être uni to voter candidat présidentiel Moïse Katumbi Chapwe ne président Mboka. Ok, papa Nangai Namonia Osengi Maloba, Olingo Bakisani. Oui, merci, monsieur le journaliste. La démocratie de Congo, c'est le problème de démocratie. Il faut débrouiller les problèmes de matériel. Les enfants ici à l'école, pour étudier, pour aller là au fond, le président, ou bien monsieur le ministre, ou bien le chef de l'État, ou tout aussi de suite. Il faut la démocratie, il faut changer la mentalité dans le monde, tout comme ça, en côté. Vous comprenez, ça français, mais bon, je pas donc l'école a bien été, enseignant va fâcher, mais yora siko. Lelo balobi na primaire, école primaire. Ne ba kotanga 6 ans. Gouvernement a dû signer document ban école primaire ba comme autant à 8 ans parti année auto banda. Zigo yo lobani ça fait partie de la qualité de l'éducation to ça fait partie ka ba surcharger ban. Et ça mon on ça suna marié les wana te pour ndenge to sala nango yemoko atanga ke sala ka bongo. Et comme le lobo go sala Mobutu azalaki to tangela ka bongo. Kasafu azalaki to tangela ka bongo. Lumumba to. Comme si go pe na fait mandat babaki seli ba même. Ça c'est la 6e génération ya bo changer. Bo biso ba 4e ba 5e génération siko. To bosala biso ngote kwa. Pour autant moi ce que salaki mo ndambu botie bo 6 ans. Par autant on ba ka mo nga déjà zo passer bo so ba dani ngo bomba mbongo. Mais ce que mbongo zate to za no likolo. Social nous allons mabe ba karizate ba kamne bo biso le combien ba mo pa mo so ba sombi. L'esprit de vie to ba so ya ki ba nani o botie biso ba to mi atarato ke ba classe. Le comment on ba comme ça ba comex. Pour ni mboka na organisation mal organisation. OK, merci beaucoup. Na moni ba mama wa. Aza wapi mama na ngawa. Voilà, on a maman na biso awa. Maman bonjour. Bonjour. Na ebite soki okoloba nini pona wezali événement lelo. Bon, tasema mswahili. Sema. Événement yetu ya leo iko événement mkubwa sana. Na tunafurahi kabisa
kwa kuwa tulijua kama Moise ni leader, alisiporte kwanza bajoueur ile roya ya huruma alikuwa na bajoueur, ndio roya tatembea na sisi katika Congo. A partir ya leo Moïse Katumbi ko président de la République démocratique du Congo. Merci maman, ata soki na semi bien te ndeko nanga na ebiti awa. Olingi penza avec beaucoup de détermination au kotala la penza caméra o. Nebito soko loba nini na Congo. Tola kanda tola tina Moïse ko bokonti mboko yo. Tonyoka mifao na mboko likola niangala katana. Ade libéré to bala Mobutu. To sabala Mobutu to botami na époque ya Mobutu. Akwenti mdebiso ta mutiete soki ka élection za te akité to ala posa bokonzi sika kota neti Moïse. To sabala te to sotango pe te to taba. Akenene. Naza mubunda. Kabila yo kenene ngande. Nana ikabana kate mandefa pembe na sisio na ngayawa. Na kate ka mandefa pembe bimisa ngo. Papa bimisa. Ozila. Aya bu. Ondimina milo penaka tola na biso nenzala. Bondima alongwa tali binonga kei. En tout cas, ça c'est l'ambiance qui règne ici. Na ebité na roza pe bande ko na biso mususu awa. Papa olobi nini? Na remercier VO. Moïse Katumbi bana Congo banda. C'est président kitoko boete. C'est président kitoko boete pesa chance. Yozo landela kitoko papa, olandela. Asala nyonso kitoko na abonsa mboka. Viana le roi a vilain, mboka pesa vilain. Sera le roi veillé, maman c'est bon. Papa Loba. Bon, pour nga fuma pour na cabinet na mona kende to baye. Banda so pouvoir so 18 ans le maman lunga na mboka changer raté. Dollar et mati to ebite to vivre. Moi to tanga ça te ba licencié na Congo beto ça te ba diplômé. Musala ça te pour nga Moïse Katumbi so reçu pouvoir tant que yo a civil wana mbongo. O wela nako yiba mbongo te. Papa bote to mona yete mama bote to yebete yango na wela ko yiba. Ha bon sa famille na ye. To linga to lande ayiba na kinga kat to ke bomele kuna. Pour na ngai Moïse Katumbi umela peuple congolais to pe Moïse Katumbi maboko. Alors c'est la biso biloko bien. To voter Moïse Katumbi. Oui, merci beaucoup. Je pense bien que Vénémé Lingé Banda. Wapi général, même singa général aza. Voilà, merci beaucoup. Papa na ebité ko bakisani parce que to lingi to zonga kuna na ngambo to zo ne fisco ba image ezaku. Oui, maman, juste pour nous interpellation à toutes les jeunes. Aujourd'hui, jeunesse sous congolaise est éveillée. Objectif que le 23 décembre, il faut que M. Kabila atika pouvoir. Parce que les lots, dans la jeunesse, lobby, Kabila Zaya Mboko, tout ça, bah chômeur. Les lots Azali, tout ça, bah nani, bah chômeur. Ce qui peut Zoya, tout ça, bah nani, bah chômeur. Parce que nous avons un seul Kabila Bombe la bisote. Nous déjà, ils ont épuisé. Yango, ils ont afon la mutema. Retour à Moïse Katumbi, aya. Parce que Moïse Katumbi a créé 10 000 emplois. En plus, budget RDC, 4 milliards. RDC, 4 milliards. Mais comme ça, on a 100 milliards. Abi, c'est possible. Pour la nini. Un conseiller en matière de justice. Comme un ministre qui va boulot. Alors, chaque année, il y a 15 milliards, 25 milliards. Et où dans RDC, il y a la fraude. Ce qui est le question sur 100 millions pendant 5 ans, c'est possible. Il y a un autre qui jeunesse, qui va chômer, souffrir sur tous les plans. Kabila est largement négatif. Malamu ya Kabila, c'est comme facile. Malamu ya Kabila, poubelle comme la Kinshasa. Il y a un héritage de tout pour M. Kabila. Mais le reste, Kabila est l'autre. Jeunesse est éveillée, tout en fait face n'a pas jeune. Je vais trop motivé. Ok, merci beaucoup. Je pense bien que tu as bandé quoi. Tu as un fisco bango, tu message na bango. Et puis nous allons aller de l'autre côté pour te mettre un peu cause événement à l'élo. Tu as bougé car après tu continuer à bouger. Na évité papa na biso papa bonjour. Bonjour. Ensemble pour le changement, na évité ceux qui européens ça biso message. Message européen ça. Donc message mon madame non mona. Donc besoin a déjà ndeni population azat derrière leader na bango Moïse Katumbi. Alors biso ba toi fondation Moïse Katumbi. Azat derrière le président Moïse Katumbi. Na évité il y a des gens aussi suko baza convaincus pour aux candidature ya Moïse Katumbi. Pour convaincre bango ne. Pour la candidature ya German
ils ont confirmé oui que yé mutali bosso aibisa bino alansara déjà message na baba défilant ce que non a candidat président de la République. Donc ils ont redouté ils ont tembe le 23 décembre au monde. OK, merci beaucoup maman la biso wana ebité so koloba nini pour la cérémonie à l'élo na moni déjà ingé banda déjà là de quoi avancer déjà de l'autre côté mais avant ça n'habité message ni okobisa na ba congolais sika bazali ensemble pour le changement nazo ebisa ba congolais nyonso ba soutenir Moïse Katumbi yenda zo ya ko libérer Congo. Moïse Katumbi nde président le 23 décembre et mata ekita yende président batu nyonso bazala na espoir soki kobimisa ye na makasi to ko appliquer article 64 je crois to ko appliquer yango donc to kolongola ye na yo ko voter te na député na ozali parlement la biso ba rovandela ngo yo epi bon to ko voter biso nyonso to ko voter muto candidat na biso ezande Moïse Katumbi nde o to ko voter tozo kende na ba élection awa ensemble toza prêt pour les élections ensemble prêt pour le changement. Donc Moïse Katumbi, le 23 décembre, yende président de la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup. Là, je pense que nous allons passer de l'autre côté avec Aaron Lubamba pour prendre événement. Nous avons vu que Maramou DG Bandia, mais on va se voir après pour continuer. Maître Hakim Kabongo, le préféré, Kamouniette Mbo, la descendante Sibo Kimbangu. Et même la Fondation Lissa Lissibo, Monique Congolais, Ningazolela. Pas à tout de suite.